Marie-Laure alobi boya jana répondre à yo. Marie-Laure oza mieux placé te ya koloba makambo po yo na Cindy Leker ndenge moko bandeko nanga boni buzoba. Bolingwanga na papa rodike kokana ya Cindy Leker. Cindy Leker ngana zaki chanteuse epa ya nani? Epa ya nani papa Rodrigue? Oh, Cindy Leker avanda a mama lia zaka boss na ye. Ande ko pesa mama lia ba respect, mais azobi mana mobali na ye makango pendant 17 ans. Ngana loko ti papa Rodrigue na balabala za célibataire na yebi vie na été le passé na été to lingani leo na ko madame Rodrigue na katanda kuna vandi pion na ebonga oyo pion o sakana animatrice azwa mobali e kokanya ata makasi tenra esapindi ngana sala bo mando na mutu te yange kokani kutata mukiete papa Rodrigue a dragué ngana ndenge ne basila na kala na mama bana na ye. Et puis si qu'on nga eko draguer nga puis nga ipe kaka kuna ezaki debu kuna na si mukusa mabele debu nga bi boga o wapi get commande gros bisous na kuti papa Rodrigue célibataire ya makasi ya tongo et bon si qu'on nga ezalaki debu akuna kute na za mungala mumbandi nga pe na za mumbandi to sangisi bolingwa bambandi aboni buzoba boeko boko pare bolingwa nga na Cindy. Oh, Cindy zaki makango pendant 17 ans qu'on n'est pas azobenga maman li ya boss. Soki maman li ya zongunza mamutu azopese ba respect, mais na kusu kuna bimana mobali na soki maman li azana kitolo bango sko vérité. Soki maman li azana poto kuna Cindy Leker ko mama sa kofi na Kishasa. Et kokanya ta mukete? Oh. Boni buzoba boy. Papa Rodrigue Nzolo motema ta Marie-Laure. So bozela bolingo penze kufa. Nga bolingo na ngeke ndaka ba 50 likolo.